Salut, bonjour. Bonjour la famille. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte à merveille. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci à tous les abonnés de Miss. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement à la famille. On n'est pas à la hauteur, mais on fait l'essentiel. Kapoto sipel sabino, tout ça là kapono sipel sabino baebami selongation. Na pesi nzambe merci oyo a pesi susu journée à lelo a pesi so makasi abateli biso tolala ki tolamuki ebele na ngonga oyo batiki biso pe ya der zami biso batu nzambe azobatela pourquoi pas tokumisa ye. Na pesi nzambe merci pour na bolamu na ye na bomoi na nga na mobali na nga na bana na nga na famille na nga na bana bandeko na nga. Donc nzambe azwa lokumu. Merci pe na nzambe pour lolenga bateli babone ya Miss Elongation. Seigneur, merci pour ton amour. Na babone surtout ya Miss Elongation lolenge bateli bango. Merci beaucoup. Nzambe azwa lokumu. Bandeko na toza na Montréal, précisément na P9 na Montréal. Là, je profite à souhaiter ma bonne journée à ma grande sœur Tani Elonga, mon grand frère Prince Elonga, ma grande sœur Des Elonga, et mon petit frère Magloire Elonga oyo auchi kobala. Vraiment ba félicitations na ye. Ba félicitations ba malamu elanda ye ba kokisi parole de Dieu quoi. Ba kokisi maloba ya Nzambe o Bible lobi l'homme quittera. Donc Magloire Elonga a quitté sa famille akeko s'attacher na Tina Kabongo son épouse. Na pesi bango ba félicitations ebele mobali azala rande bon mobali faut bala félicitations na ye vraiment mama malamu elanda ye. Nzamba batela foyer na ye. Nzamba pesa ye sagesse intelligence. Nzambe apesa pe mwasi na ye sagesse kande balobi une sage femme bâtit sa maison. Donc azala mwasi o azo bâtir maison na ye na kati na bonzambe quoi. Pour et ça la bien. Na pesi pe grâce matiti ba bonne journée. La maman de Tane et Enjo ba bonne journée. Motema ya bato ya Prince Elonga na pesi ba bonne journée bisika zali. Voilà bandeko na nga kande na lobi toza na Montréal toyaki fête à mariage à Magloire Elonga. C'était super bien passé. Et les kitoko makasi Miss abwaka maki makasi bino mo bebi ka Miss ndenga abwaka maka abwaka maki makasi babi minere likamona minere nde makamo. La maman de 3K babi ma minere papa minere bana ba minere bino baboye ba likona ngo bino baboye ba. Donc yangi bino mi bandeko na nga lelo pe ko partager moi mokie sur la discernement. To partager moi mokie si je n'aime pas lelo ezali la discernement bandeko. Na vie ya mutu c'est très important, c'est très capital mutu azala na discernement bandeko. Parce que il y a des fois batu ba discernera makamute. Pour ma donne ya discernement batu bazala nango penzati. Beaucoup de gens basala makambu kaka ayoki ka likambu a réagir. Akute na likambu a réagir. Amoni likambu a réagir a discernaka yango te. Eza bien te. Eza malamu te na vie ya mutu bandeko bo excusez nga na moi l'air fatigué ya bino bebi nga penza na kokaba makambo te na lala kite butu mobimba ya fête. Donc naza vraiment fatigué vraiment pongi bo mona na miss na ndeza pongi ezali atolali muke boye Christian via ye mama
Diego aye mama, Diemila aye mama. Kola la penza pongi en 100% na lali penza na mtie na na nyongwa pongi nde nazalia wa. Yango moni naza un peu doux. To lancer kaka message ndenge ezalaka. Voilà, to lobi si je n'aime pas ali la discernement. Bandeko eza très important na vie ya mutu azala. Donc soko za mutu un être humain ozangi discernement, tu es nul. Bandeko, tu es vraiment nul. Il faut qu'on bonde la kananzambe. Eza esprit, hein? Esprit à discernement, eza esprit. Ndenge to sengaka molimo mo santu akamba biso orienter biso. C'est la même façon aussi tant on zo prier. O senga na nzambe, nzambe pesa nga esprit à discernement, nzambe pesa nga esprit à discernement. Nzamba lobi soki kutu ba papa ya mokili. Bazo pesa libanga na bana na bango te na place à lipa à combler plus forte moi le Père très haut na pesa libanga na place à lipa. Donc Dieu est juste et fidèle. Tant to sengaka ye azalaka wana ka pona ko répondre na ba requête na biso. Ezande biso batu conduite na biso etamboleli na biso ezalaka bien te vis-à-vis ya Nzambe. Yango monaka tango sengi Nzambe loko o mona Nzambe mabe pamba ke azo sala te, azo pesa te, azo yanula te. O mona Nzambe mabe orke eza yo moko ozana bakeba keba moko boye peut-être sans le savoir moko yebite ba masumu moko boye mike oyo ba erreur moko mike oyo osala kana vina yo et c'est pelisaka Nzambe te yo okoyeba te bandeko. Yango wana Nzambe aipesaka na moto oyo azo senga alobi senga na kopesa luka okozwa beta na kofungola. Est-ce que tu peux m'aider à Diego? Pour faire quoi? Pour l'enlever de la balançoire. On l'a enlevé déjà. Non. Voilà Diego. Donc voilà, excusez-moi. On a banana park. On a banana park ba yo sakana. Bon on avait na bon boss na. Yango wana mutu oyeba te revenons à notre sujet oyeba te que peut-être des ana comment bébé mon bena sala kato na sala na vie yango ezo retarder requête na ngai epa ya Nzambe kwani etamboleli na biso batu ezalaka pe na mwamba bakeba. Donc ntango tosenga na Nzambe, Nzambe aza juste fidèle ya ko accorder ba besoin na biso. Eza biso moko nde batu tobungisaka mapamboli na biso tozwaka o tosenga pa ya Nzambe na noki te point nini na ba o toza nango. Alors soko tosenga na Nzambe esprit ya discernement akopesa yo bandeko na ngai. Faut kozalaka na esprit ya discernement. Kozala te ka so yoki likambo motema moto o réagir. Soko o bayebisi yo likambo motema moto o réagir eza mabe bandeko na nga. Faut ko discernaka ba makambo mutu mususu akoloba no likambo akokomelo même na message sa façon d'écrire sokoza mutu a discernement au comprendre maman que oyo eza ndika so na meki ko répondre libaku eza awa tikana betango ka nde tinga na ko se vanter te nazaka na moi naza parfaite te mais nazaka na moi don wana ya ko discerner ba makambo. Mutu muso ko loba na nga likambo te olobi no na nga likambo te mais façon d'agissement na yo, façon de parler na yo, façon de réagir non comprendre maman que to so na landi zo bezalia au moins na beti kara. Donc c'est très important bandeko nga koza un esprit à discernement ce qui peut oza nango te. Dieu est juste et fidèle. Senga na Nzambe na ba prière na yo Nzambe pesa un esprit à discernement, Nzambe pesa un esprit à discernement, Nzambe akopesa yo bandeko na ngai. Soki to meki ko kene na Bible, to meki ko kene na Bible parce que na libana na tamboli na Bible te, na mbete ke non sala vidéo na ba kite. Na libanda bandeko soki to ke na Bible na histoire à Job, biso nso to yebi histoire à Job bandeko. Job azalaki na bambongo, Job azalaki il vivait une vie meilleure. Job azalaki heureux na libala na ye na mwasi na ye na bana na ye. Il manquait rien Job. Mais azalaki na abandaki kobanga Nzambe.
bandeko. Job azaki kobanga nzambe. Mais le diable était toujours là pour na kosa nini ko déstabiliser papa na biso Job bandeko nanga. Et puis bandeko foko yeba kango na vie ennemi na yo aza musika na yo te. Ton ennemi est toujours proche de toi. Mutu mususu olia na ye omela na ye olata na ye non nde batu bakoma benga mon deda ma privé ma personnel soki ma privé personnel soki mon cœur moi na maman nanga bandeko foko faites attention. Bible chacun aura l'ennemi les gens de sa propre maison. C'est pas pour rien Nzambe a inspiré basali na ye bakoma ba verset biblique wana bandeko. Job azaki na bambongo, azaki bien, il était heureux. Job azangaki eloko monte na vie na ye. Maintenant monguna asaki nini akotaki na vie ya Job, abebisaki nyonso. Jusqu'à point que monguna akikoyebisa Nzambe alobi omoni mwa mutu na yo Job nde na salie ako finga yo. Nzambe apesi ordre na monguna alobi sala na ye ndenge nyonso tu olingi. Mais akofinga ngai te. Tomonaki yango Job babiloko bimaki même na njoto. Donc nyonso ya Job ebebaki bandeko nanga. Mais Job, il était toujours fidèle à son Dieu. Nani ayaki koloba na Job maloba po afinga Nzambe? C'était la propre femme ya Job. Moi si ya Job. Aïe si Job alobi, mais Job nga zo comprendre yo te. Ozo nyoka maboye, nyonso tu e baby, e biloko nyonso zaki nango baby, nzoto yango ezo beba. Finga no ka Nzamba ngo kaka sopo kufi no kamba mopozo nyoka maboye. Bandeko monguna saki nini akota ki na kati ya na mwasi ya Job. Yango balobi ke chacun aura l'ennemi les gens de sa propre maison. Monguna akota ki na kati ya Job bandeko. Na kati ya mwasi ya Job. Po aya kosani yo mobali azo bela yo ole o motiver mobali ole za la même morale na mobali mais yo oye lisusu na maloba ya découragement maloba ya kolembisa do ya kotuka ya kozokisa Job motema. Finga na mpe Nzamba ngo Nzamba ngo achiki yo tala ndengo komi nyonso to ese baby ose sune lokote basi ya bongo pe na mokili bazali bandeko basi ya bongo na mokili bazali. Mais qu'est-ce que Job a fait bandeko nanga? Job avait l'esprit de discernement. Job a discerné. Job a compris que mungongo ezoloba na kati ya mwasi nanga eza mwasi nanga te. C'était l'ennemi. Ce qui Job, il n'avait pas le discernement. Tant moi si à Job, abina Job finga no kaka et ça la nini, on comme il peut mingi. Si Job avait pas le discernement, Job il allait insulter les dieux. Et puis ce qui Job a finga ki Nzambe switch à Job ngoza ndenge nini bande konanga. Job a discerné voir to moto azaki koloba na kati ya mwasi na ye c'était l'ennemi. A discerné ki maloba ya mwasi na ye to mona ki Job a finga ki Nzambe te. Jusqu'à ce que monguna keso e pa Nzambe lisusu omoni tala ndenga komi Nzambe esi monguna simba nyonso meko simba amna ete. Job il était toujours là conformément fidèlement à la parole de l'Éternel. Et puis na suka nango to mona ki Nzambe ndenge ayaka kaka mutu asuka na intervention peu importe circonstance situation ya vie atelemaka mutu asuka pona opesa solution na bato baza conformément fidèlement attaché na ye na vérité bandeko. Nzambe yaki ko restaurer sous vie ya Job. Nzambe azongiselaki sous Job au centuple esika Job abungisaki bana Job abotaki lisusu ya koleka bandeko. Nani alingaki koya kokwisa kondima ya Job mwasi ya Job. Tomona yango pe mingi na ba foyer basi o baza ba femme insensée ba mema mibali na baona berere et ça la ma mingi bande kona fo ko singa vie ya discernement. Même na ye moko Jésus-Christ de Nazareth monguna yaki ko tenter ye pour vous dire que
monguna azaka korode tout autour ayaki kotante ayebisi nzamba lobi atie likolo lobi bibwa kama na se soki pene ya solo za mwana nzambe ba ange bakoya bakoyamba yo. Jésus Christ azaki ko discerner maloba wana. Ayebisa lobi fuka melangai soko fuka melingai na kopesa yo mokili yo nyonso teza yanga soko fuka melinga na kopesa yo. Jésus Christ a discerné alobi ba fuka melaka moto mokili te ba fuka melaka kaka nzambe na likolo. Pourquoi manger c'est rien, tu trouves ça après? Tu rentres à la maison. Tu connais la route? Hein? Tu connais la route pour rentrer? Quoi? Tu connais la route pour retourner à la maison? Vas-y. Non, j'ai dit après. Ok. Voilà, bandeko nanga naza na bana na parc. No yebi dérangement kande dalara, mama bana, voilà. Olimbisi. Jésus Christ asalaki ni adiscernaki maloba wana. Oh monguna ayaki koloba na ye. Si il n'avait pas le discernement, il allait s'agenouiller devant l'ennemi. Et puis suite nango elinga kozandeni. S'il n'avait pas le discernement, côté mso loba na ye ceux qui peuvent oza mwana nzambe ya solo bongo la libanga olipa. S'il n'avait pas le discernement, il allait faire. Mais comme Jésus-Christ avait le discernement, donc malobagnon surtout au monguna zaki koela ye ezaki ka contre donc azaki ko contre on peut ni azaki na discernement. C'est très important le discernement dans la vie bande konanga il faut soko za na ngote faut ko singa kanzambe discernement. Et ça très important bande konanga. Et ça très important. Voilà. Voilà famille, moi loko muke on a bonisaki pour te partager na journée à lelo donc ko senga nzambe discernement eza important ko zala na discernement eza important parce que vie eza na ba makambo ebele mutu mususu yo mona ye oza pene na ye aza pene na yo yozo kanisa oh mwana mama nanga kande mokili ngo bat bakoma ko ekoma mwana mama nanga mon deda mon meilleur ami et tout to moni ebele na mokili ba meilleur ami bazo balukela ba meilleur ami bazo balukela mibali ba meilleur ami donc faut qu'on a un esprit na esprit de discernement et ça très important bandi konanga même na katia au mona mtu bo solo na message ka komelio atana ba groupe ba WhatsApp muntu msubo ko zane na groupe sa manière de parler au moins li comme ça dans li comme ya simple bandeko eza li comme ko ya simple kuto eza li comme te ke o ekite mata li comme ko facile à comprendre mais muto ko potelo incompréhension muto ko mami ko lingala moko bandeko na ngai o s'attendait na ngoti ndeti banga boy na comprendre facilement o monaka na bia o ndika karadi surtout nga kote ba kara nga pena nzamba pambola nga penza kote ba kara soka mtu salika likambu moka na comprendre nomba moko okotika la kozwa te do be na comprendre facilement langage ya batu agissement ya mutu na comprendre facilement mutu ko koma likambu bwe na tangi yango na comprendre que elingo loba boye tika nazala vraiment na moi je peux pas dire que je suis parfaite non nazala ba défaut nanga nazala ba faiblesse nanga mais nazala na moi dowana ya ko comprendre makambo pour ça la bien quoi alors biso pe bino pe bandeko na kosenga na bino bozala na bosenga na nzambe esprit ya discernement et kosunga bino parce que monguna azaka musika te le diable azorodaka tout autour. La Bible dit il est venu pour détruire, dérober, égorger. Mais aussi longtemps Jésus-Christ après il y a pour gorger, détruire. Le diable vient pour gorger, détruire, après il y a pour détruire, gorger. Jésus-Christ est venu pour donner la vie éternelle.
bandeko vie éternelle ozwango na nini na prière nde ozwa vie éternelle na prière nde ozwa esprit ya discernement soko ozalaka nango te ntango oprie senga na nzambe nzambe epesanga esprit ya discernement nzambe epesanga esprit aopesa yo parce que ye moko na makomi alobi demandez on vous donnera aopesa yo. Et c'est très important esprit ya discernement na kati ya bomo ya mutu, c'est très important soko ozalaka nango te sengaka nzambe pesanga esprit ya discernement Seigneur pesanga esprit ya discernement aopesa yo parce que makambo ekoma ebele na mokili bandeko nanga ma tentation ekoma ebele na mokili mutu mosomo sali na ye yo osali eloko te mais omami ko lingala moko boye donc pour ça okota ta na téléphone obima bisika ya zali. Mais ce que vous avez un esprit de discernement, tu vas faire quoi? Au comprendre maman que ah oh ya luka likambu, oh ya na sula likambu de chinga. Vraiment nanga na joie mingi na rôle wana ya ko discerner, na joie vraiment mingi nambo na discerner makambo facilement. Ato to solo la na yo lobi na likambu boye na non je n'ai pas mon réponse sans kutu yo pe sa répondre ngamo dans une réponse oh ya ngolo bagoye. Oh komi boye na comprendre maman que oh ya luka likambu so na landie awa mabeya au moins na beti na ngakara. Donc l'esprit de discernement est très important na vie ya mutu, même na couple, même na école, même na vie sociale ya mutu, même na l'église. Vie sociale ya mutu est très important cause na esprit ya discernement, c'est très important bandeko na ngai. Voilà na lingi bino mingi, merci beaucoup ezaki partage moi muke o na sipela ki na partager na bino ya kolobaka na bandeko faut kozala na esprit ya discernement na vie ezaka bien makasi. Eza bien makasi kozala na esprit ya discernement parce que mokilese baby mokilese komi trop matata mingi ko kimela epa ya nzombe et ça la bien. Napesi bino bambote belé, napesi mbote nanga na papa Chico depuis Canada Montréal, napesi mbote nanga na Christelle Basele, bambote nanga na Sarah Basele, Miché Basele, napesi bambote nanga wanga wa motema papa die donné ngoi mabela, ba gros bisous ngabe, ba bisous belé, bambote nanga lisusu na mama Raisa Pindi, mbote nanga na mama Chantal la queen mayulu na bosta nyote, napesi bambote nanga na ma copine Karine Mabila, balobi Karine Mabila motema ya bato ya papa Patrick Kasilembo depuis Canada Montréal. Napesi bambote belé pourquoi pas maman j'ai la mesa babi Montréal de makambo napesi bambote na ngai lisusu, napesi bambote na ngai lisusu na bana na ngai babi la maman de 3 kakande na vandi be taille esa bimisa bana la maman de 3K Dieu Mila Elonga Christian Vi Mabela Dieu donné Mabela na pesi ba gros bisous belé bandeko na ngai bozala bien toujours un esprit de discernement et que ça la bien makasi kozanga discernement et même ba te belé na berère oh lelo ba koma ko regretter ah fallait pas kozanga discernement et même ba fille belé na berère basala ki camaraderie ya buzoba sans ko discerner lelo ba koma ko regretter fallait pas na ça ki camaraderie oh mais et comment trop tard. Or que ce qu'on a qui n'esprit à discernement, attends mon ninga a bien bien, ya kato kende vive arrive vraiment ils a koto si ce qu'on discerner, ok té, au côté na buzo ba te point ni tu as discerné que non, ok na biso c'est bon et après, mais ce qu'on a discernement au monde quand soka ya kato kende ou on pepe. Donc yakato kende yo oloba note yo loba tete ok muta proposo likambuboye eza ya mabeto eza ya malamu oloba te yo nzo aka oui point ni un esprit à discernement te otambola moto nyama na mokili c'est faux, c'est pas bon la famille, c'est pas bon otambola moto nyama na mokili c'est pas bon moko pe mutu soka lobi na likambu o freiner pe nanu o discerner ngo pe nanu ke likambu mutu alobi na nga oh le bino mbai na ngabinga kena na conclusion so le bino likambu yemba moko ayeli conclusion ba moko
eza bien makasi ke kotambola ka moto nyama boye ozodise na makamte yo zaka ba memi on a gauche ba memi on a droite ba memi ba keno mprandi ba kei bisika nyo surtout oliko yoka esika moko te ke vive arrive mo eza kuna yo kenda kaka eza pe mabe bandeko na ngai. Voilà, nalingi bino mingi oyo ezalaki partage na ngai ya moins 25 minutes to partager quand ndenge ezalaka bozalaka na esprit ya discernement ekosunga bino na vie ekosala bino bien makasi. Tokutani à la prochaine. Nzamba lola abatela abomba bino na se na lipata na kembo et puis soki eza mbala liboso oleki na kati ya chaîne na biso Miss Elongation kozangisa te ya s'abonner, abonnez-vous massivement, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez et ça la biso ka bien makasi. Je vous love, ya trop. Bisous, bye.